yotikaki kiti na lola witi ngai na bika Yesu yotikaki po Nzambe ondimaki kolata nzoto mwana ya charpentier babengi. Bonjour, c'est la princesse Diana, la princesse de l'Éternel. Donc voilà, on appelle Sibinion son beauté. Donc sur ma chaîne YouTube, donc chaîne Oyo ezali chaîne Yasika, Oyo fungami mikolo yo pona biso moko bana mboka. Donc voilà. Nakata chaîne oyo tokopesa na ba conseil, tokosolola, tokosola makambo ebele ya vie, tokosola makambo oyo etali communauté na biso congolaise awa na poto pe na tina ba Kinshasa pe soki Nzambe alingi. Donc voilà, tokosola makambo ezoleka na bamboka tout ça. Alors voilà, na kosenga bo s'abonner, abonnez-vous massivement ndenge kaka balobaka. Donc la princesse Yemoko azap dispo pour na bino toko solo la masolo oyo eko édifier biso poto tambola malamu na ba vie na biso. Donc to tambola bien, to vivre vie na ndenge oyo esengeli, to tika ba rancune, to tika ki jalousie, to tika ba ki motema mape, surtout oyo eza vraiment na ba communauté na biso ba africain. Donc toko solo la nyonso. Donc yango na remercier bino ndenge bozo ko s'abonner. Alors voilà, donc la princesse Yemoko en personne, Yemoko oyo azoko pesele la masolo pona ko édifier monde entier, ozala na Asie, na Amérique, na Europe, na Afrique. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Donc voilà, on a remercié Bino Mingi. Donc voilà. Au revoir.